bosala ba image aboli asima na ngai mwana ngala bien pour le moment tournon ce n'est pas artistique vraiment il sangana est tournage wa hein tout je veux la place mais ndenge ya zolongwa wa soki ne olanda leki ce tournon parce que ndenge yango bato ba comprendre qu'est-ce qui s'est passé c'est ça et biso ya tournon to weli mbongo te ne balobi ke weli mbongo wana voilà tawara ngamuda na keyango voilà mais parmi ma fiche ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Bonjour, bonsoir, Nabalagno sur Abisso Podcast TV. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse. Moi, c'est mon cousin, moi, c'est ma Kike Belé, autre Madi, aïe, la plus cool de la presse. Babi, mon cousin, après, dans un cas, Moro Maradona, yo. Et donc, oui, j'aime beaucoup une émission, on a remercié mon boss, Ronnie, et boss live, de Ming Massaro. Pourquoi pas remercier Yannick et Malunda, sans oublier notre caméraman Angleterre, on a Londres. Checking on a les amis d'El Mara Mbote Ben pesi bambote na muto azana sima caméra artiste papa safu babi cameraman oyo adinga ba logique ataka puta vanda ko filmer na pesi mbote na balandi nyoso ya Biso Podcast TV to boso na te Podcast TV la chaîne ya YouTube la chaîne télévisée te donc to s'abonner ka to like ka to partager vos émissions ya onde salara Biso to zaza toujours na plateau na za mongona moko ya ba artiste oyo na kombo ya Chaka Congo papa oto yebi oyo tebaki na mingi aleka émission artiste à danger donc na CPL na yamba na plateau nanga po sepelisa babona biso ya Biso Podcast TV mo reso mwezo ofunga plateau nanga donc ba senti de na zana papa na monde déjà ofunga merci beaucoup pour musa kitoko artiste safu Ope sangata vraiment na papa bonjour papa bonjour maman marié na tongo vraiment nani okwami c'est papa habité alors na yamba hôtel obima alors voilà tout ça se passe chez moi. Moi, j'étais dans la Vendouana. Papa Adrien Makabi, je suis venu à voilà. Vraiment que Nengalbana, Louis Vendôme, Louis Vendôme, bi mystique na Paris, au Monique, les lots occasion, comme nous avons occasion, na ABC, Batmoustrou, Oyo, parce que la fin danger, voilà. Balembaté, vraiment, Bisso, on de ça, la casa. Facile à critiquer, voilà. Mais au moins trouver solution. Vraiment, merci de l'eau. Malgré Tongo, tout que nous sommes là, parce qu'on a beaucoup de démarches à faire, beaucoup de problèmes qui se posent. Voilà. On a cas ébélé, on a découvert, on a beaucoup de cas aux autres à la solution. C'est bakani super. On a cas ébélé, bakani ndoye ba on doit pour le moment on a cas café de dos. Café de dos à Mabana. Ok, voilà, na yoki, na comprendre. Mon abi sur les amis. Malade. Ton a quand de conditions d'Akumuda. Voilà, d'Akumuda Abeli. Abela Makasi. Ton a quand papa biso Pascal Poba. Voilà. Ton a quand un maître sur dans un communawa. Parce que ton a quand papa Boussele. Voilà. Il passe il y a papa Kabati, voilà. Il y a papa Loka, ça va courir. Tu vas caser bébé vraiment. Il y a moi les autres sur la ligne, il va prendre même Oyo Mikolo yo. Oyo ça dit bezel comme la ligue na ce tournoi. Il y a un alors vraiment que va caser bébé. Voilà. Ou doit bien assis parce que azo bien assis parce que azo que ne va pas pansement. On dit au de ça la ca. Tout ça très bien. L'œuvre de Dieu sera toujours détruite par Satan. Voilà. Par la Gisayo, Mamoukuta, va refaire le foire, yo, banini. Vraiment, il y a mal de soir. Merci, papa Chaka Congo. Faut te côté na muzindo, faut te yeba. Chaka, voilà. Tu es tu dois Chaka, Chaka. En tout cas, Chaka Congo. Adrien Makabi, Chaka Congo. Merci beaucoup. Voilà que, mais en tout cas, d'abord, émission les deux bateaux makoyo comme on bébé parce que la tongo voilà mémoire très bien voilà amoli mabasa merci on a beau ça raté papa Théo Zambota voilà bon anniversaire papa Théo Zambota voilà vraiment que na PCB papi
Patrick Lukika. Voilà. Patrick Lukika. Na Wuli Polupanzu. Voilà. Azaba Ninga ya Sundabase. Sundabase. Sundabase, très bien. Voilà. Tu es inauguré qui est tombé naïe. Samedi passé. Voilà. En tout cas, te remercier. Nous sommes à Londres. On va contribuer pour passer la pied tombée à Sundabase. Très bien. On va faire les vraiment bêter massage. Ça, c'est voilà. 6 balles devant ses enfants, vraiment. Pour de moi, un bonheur à Tika. Moi, c'est la Zemi. Moi, c'est à Koli. Voilà. Merci beaucoup, Papa Chaka Congo. Papa Chaka Congo, Azaka marié, Papa Chaka Congo, Azaka colonie, Papa Chaka Congo, Abota Bana combien, Babylon, Nyoswana vraiment. En bref, Ngai, comme on a Ngai, Langu, Massima. Pour Koko, voilà. Alors, Ngai, comme on a Ngai, Ibani, on va d'ailleurs barater. Biso malchance, baora so baza chance, ba makanda ba jempia na yeba na biso comme yeba la te. Vraiment. Yeba la te vraiment comme on a lango masima. Et dis-moi lingango parce que comme mindele bona ngala. Voilà. Lingango te. Alors nazali muyombe, nazali muyombe. Mata musu mi wa yeba to biso ka saza. Ba yombe batalo sona pona. Somo. Alors Nazali déjà na bana ba collègue oui bien Margot na ebi Margot voilà c'est belle na pesi Anna nga vraiment na ndenge biso artiste ko bota minga tuanga na biso sonate ya solo ya ko bota mais artiste c'est bazara bato Margot na Anna voilà donc c'est Anna azala parler ko pesi bota bazali ba koko bango mwana Margot alors je crois que tango bazina bakolaka bazala na sentiment en musique. Très bien. Alors ngai na lingaka mingi lita bembo lingaka lita bembo mingi na bomoi na ngai nake na répétition na ye na 20 mai azokandaki lokolo ndenge azobina nazokopiaka ye nde ntango lita bembo autaka poto ayaki na albumu moko boye alors il fallait nasala playback playback wana bato bekodécouvrir aparte ya playback wana comme ya nzembo yango ezali moni ozomona eza nani tono toyeba direct zela mpe bamona ke voilà oui awa papa tono oui okomi déjà na hôpital osali bien nazoya ok ça va voilà on yango prendre naito na bandeli voilà Satan amonaka déjà eloko malamu ozokoprendre mingi tozongela nsima makambo nde na lelo kote nanu na mpa nazalaki alobaki na albo moko boye emberu te mabe mingi o mameya nzembo ozenge na kati na compréhension on a remis ça lita bembo merci parce que ni n'était pas lita bembo ninga na ibana ngate voilà nous nzembo wana compréhension de son playback o ba uza générique na émission ya de la musique ka o comme Karim Varieté et alors vraiment oyokaka mpe tozala te wana nde kobanda musike place wana nzembo wana ntuku yango ebimisa ngai soki kari nobanda varieté nzembo wana olobaa générique yango ebimisa ngai nde sikoyo tokosala lita oyo bazongi poto tokosala na baninga moko stumi wangenda moko ningaki lita bembo à partir de là nde kozwa chance moko je crois bato ebele balobaka bebingo oyebaka te ke je suis le seul musicien oyo ntango mobutu sese babaki démocratie na mboka oyo Zaire mutu moko te baninga ntango aka jalele tobanzi nanga ye nzemba liboso oyo ekobima neti vana sika ntango mobutu abaki oyo mobutu alelaka ntango oyoki démocratie kota na Zaire nde nde kosala nzembo moko démocratie
démocratie, esengi tolérance, démocratie, voilà. Démocratie, pouvoir eza na peuple, démocratie, liberté. Vous avez Kim Doleman, vous avez clair. La musique. Alors, biso tozwaki chance moko boye ya kozwa bapolitike pe aso na Papa Wemba aki na bajaponais. Voilà. Bajaponais bango tozalaka kaka ntango wana kati orchestre kaka oyo ezalaka Kinshasa oyo bajeune ezalaki Station Japan oyebi yango raja kula mawa nakotaka mpe na Google raja kula Station Japan Likijo Dynamique Acha Litonge Bouge bana matonge na stunu ngenda tokosala premier CD la musique congolaise visa CD avec nouvelle génération avec les japonais c'est moi qui a tsaka kuna komona ngo na bala radio ntongo tana na kende utuna na likaka c'est pas passé tobwetane linga c'est pas souci baninga bakota mabala pamona ndabisengo baninga bakota mabala bazwa nde bomengo naluka bo bali na butu radio kolobisa ngayo mo bali na butu radio repose na ngayo yele o na bala radio alors nde toko évoluer na oza chance moko nga biso musique ya kala mais ba musique tongi na créativité voilà lokola oza chaka boso ba benga chaka zulu sikoyo ba benga chaka kongo mais na sikoyo ne kozwa bokokola biso barafia barafia bateni barafia omonaka na musique congolaise oui banana ngo mais bato atongo mingi barafia parce que na ebele na sala na labisa en tout cas kuta rafia même il y a des sponsors qui ne voulaient pas il y a la rafia il faut que tout le monde la culture na biso après ça tout le monde a je viens faire ça la RDC au monde qui va moins va copier la son songi ngayo bakate besa wala son wala son wala ta koiwana wala ta wana ngamuda na créango voilà mais parmi ma fiche ba mission maison mère oya maison ya ba tsana fiche wana ngamuda sala ngo alors c'est quoi na keming na côté ya côté très moderne le niveau de chance boko yo koza mwana moke l'odeur pour ça ngoma Afrika alors ngoma Afrika wana oyo lelo ikuwa ba bengo nini ba kora ebandande na RDC ngala zwaka chance moko ya kufungula ngoma Afrika avec ba Cheikh Caleb bien Yoka Cheikh Caleb ba Manu Dibango ba Aisha Kone na grand hôtel devant son excellence le ministre Kengo Dondo le salle ba spectacle même ngamu tunafungulaka RFI ade la Gombe ah bon oui ça on dit que belé maman ba de ça bilo que belé maman belé mais ndongo lobi da musu mingo yeba te est-ce que ça kana da ça kana vraiment vraiment que ba tu comprendre tout ça bilo que belé on a fait beaucoup des œuvres même c'est pour une kozwa même la grand hôtel so même lingwana ba to beta mingi ba spectacle za libiso même na koyebisa yo j'étais le seul musicien oyo a fungola CNS conférence nationale souveraine mama babana boyo bango ezate zalaki eloko moko avant conférence souveraine ebanda pour tsa nzembo wana avant bafungola ngam na fungola ngona nina palais du peuple oyo tikala histoire lo baganga kawana ntuka mbukala rezo bango to six côté on a to va comprendre alors nous voyons qu'est-ce qui s'est passé un jour non nazo ko continuer mais j'ai pas qui ça là mais j'ai pas qui ça là nga za qui charger protocole mais j'ai parc
longa musala nga zaya ko finga baninga impoli moko impossible. Oh, ya solo. Oh. Impoli moko impo ko finga baninga bapiste sako banga. Personnel, Péché Alléluia, Mirador vraiment. Aïe. Émission moko peme de mon père Koufa, Evelyne. Kamono. Kamono pèse voilà, mon libre qui m'a kimia. Ah ça la émission qu'on a ni na Mirador, le faire emenkanu. Ayaka na émission wana. Ah ben il peut ça comme juste dans un local ayaka na. Wa ça comme mission za matina mokili. Exactement ngo salaka. Dieu t'a donné beaucoup de responsabilités. Très bien. Parce qu'on a besoin de ça, il a eu. Et puis maman a là, ça a besoin d'un gars. Il y a tout le monde, Randi, papa Bolen, Azali, guitariste, Marie Liga Franco. Voilà. Azali malade, il va bien gagner l'hôpital, maman yem. Donc là, Azali chargé social, il y a Imiko. Voilà. Il est monsieur congolais. Moi, il a guitare, tamboula. L'artiste est en danger. Ah bon? Tu es parti de là. De personne n'a moins respecté Kamingi. Maman Tchalamouana. C'est Maman Tchalamouana qui avait compris l'idée. L'idée, on a, ok. Avec papa, Zoua papa, Zoumi Saïna, hôpital général, Maman Yem. Quand on a hôpital, Binoba Misso, non! Oh, il s'est donc tout ça là. Tu es parti de là. Voilà. Je crois que Hassan Danger et Sungi, nous avons dit que maman, Evra Nzambe, mon ami missionnaire, on a actualisé les amis, on a dit que c'est tournant. On a dit que c'est comme on appelle. Alors, vous m'avez dit que on a dit on a suivi Rosa qui n'a pas kala, on a dit on va quitter bien le créa qui barafi ande botika ni on a Kinshasa abubini mo créa qui en pi mal depuis kala, bien mo pèse en moi forme. Donc fallo tika la notre identité. Non. Dans la polémique on a dit. Moi j'étais victime. Oui. Non, moi en novembre. Naka victime na sika moko bosongolo ba politique ba numéro ba mona ki o ba to kabila ba laki na parlement ka c'était bon to lim saka voilà ba kuna zoka wana vraiment ba laki torturer le docteur a pris ça qui attention les gens bien bon ce que j'ai fait ça l'administration ça je suis parce que à ça danger maman to saka to sali on bébé to sali oyo bana RDC banda une association mo ki bimandengona mi wakanisa quand même Adolphe de Linguez papa na biso Dudunga Fura papa Kabachi qui encore qui Diamfuka na batondo mate to bana ke bandongo eloko ba tebele mais loko za ngo eloko mbongo te to tikala bato kotanga osaka yo moko mais où je vais trouver l'argent. C'est lui, le secrétaire général. Voilà. Il y a un projet. Est-ce que Ayamba Mogo Mikanda a appelé Nanda pour aller qui a tiqué, il y a terre, donc voilà. Je comprends alors. Tout le monde a bon malembe, tout le cas, Bakonzi, tout, même la petite émission là, va pas comprendre l'idéal. Tant que je vais rater, et bien c'est Aridina, eh bien, Oyoka Aridina. Azali Mundelo Azali Suisse. Il y a des gens qui ont la Croix-Rouge. Voilà. Il va funga Mundela, Moyibi, escroc, tout. Mais, Dieu merci, il y a Croix-Rouge comme international. Voilà. Donner des Hassan Danger un jour. Même déjà, Makabi, papa Sokat, même nous, nous allons un jour, tant que vous allez rater, Batoatika, la mot, pour développer un musika. Voilà. Parce que les lots, après Bissayo, Hassan Danger. Ceux qui disent que moyen de trouver une musique, mais on se bat, Margot voilà, Margot Yaga. Il y a quoi de Margot? Vraiment. Pour la tombe la pela moi. Voilà, moi on a libéré Margot. Bonjour. Comment qu'il a eu? Bomoni moi là, papa Tchara Congo. Ah, besoin comprendre, besoin menacer vraiment bota moi na yeye. En tout cas, merci beaucoup. Voilà Margot, à quel moment ça? OK. Alors, mon que c'est triste. Voilà. On a coûté la calango, immigration, mais
tant que je koloba natiki na mwa makabi ça kolomba te continuer motiver alors moi je comprends ça la place vraiment ya nzoto nzoto la place mais ndenge ya zolongwa wa zokene kolanda leki ce tournon parce que mingi yango bato ba comprendre qu'est-ce qui s'est passé c'est ça et biso ya tournon to weli mbongo te mais balobi ke weli mbongo ba pesa isoki mbongo kati ba bilo ndanga nano mama congolais omona mbongo kaka vraiment soki yebi pia cercueil pia libulu pia corbier ala combien mais so akufa ko ngola baninga na abino bon oyo nesto na bi na pesa kana nzambe c'est ça c'est Dieu ça vision nzambe niket ledo kolegi na yo da benga nga boni ngo ya tsaka kongo ça tout possible que tono à que l'hôpital vraiment de na benga ki docteur ta tete oyo pas to je crois que la chance peut-être que on a la moga ils ont la chance alors docteur ta tete ona bangonde la bikisa na liwa moi-même j'étais mourant belaka maladi moko babe yango insuffisance veineuse il faut tala makolo na yo chani misise bimi evimbaka tant misise evimbaka babe yango insuffisance veineuse la veine evimbi tant misise epasui yango ebimisaka mbasi ntango nini nani insuffisance veineuse wana ezali okomona ezalaka na bakayu wana emataka boye tina motema yango okoka bato ebele alalaki kaka kufi soki bakayi wana emati na motema maintenant ntango ngai na bimi na hôpital wana je crois Adam Makabi qui a fait le dossier neti ntango bazo koopere ngai natikaki bafilme soki ndeko bomona na live alors natikaki bafilme ngai mpona véhicule message wana ke baignora baebele c'était même le cas ya ndeko na biso tono bisanga moke bali bisanga babada tongo bamaikaa tongo alors ntango docteur amona bisanga kongo emezwa papa wana atina ambulance médicalité ozo ndeko na biso tikinga bwa on hôpital en tout cas vraiment kozolia te balande basoin comme olia basenga chambre veille petit papa Makabi asa mikanda oyo okende na au gouvernement. Alors, tous les comédiens, en tout cas, ils nous ont promis. Seul, maman la biso Belleville, on a $200. Avec $200, na oye à ça baction de nangaya, ma Belleville dans la conférence nangaya. C'est ça. Alors, ma kei, $200 wana. Na tanzo bino peut-être la collègue na bino ya presque bien autre Belleville. Oh, Nazara du coup na kiponza. Ezali nga. Voilà, na comprendre. Vraiment. Bon, moi na biso. Bien merci. Nazara tu auras 3 mots. Voilà, misat. Longana le baka vérité sur le vraiment en tout cas. Alors le émission de la terre zo bien pas Belleville na peut-être na 3 collègues voilà mon. Ba moi les amis. Tango tokei tunaki yenga sur la caméra vraiment voilà bien merci en tout cas Sanda Bumba Blitz Anani en tout cas et autorité morale maman na biso Catherine Njoku ozora le solo biso ba solo mon état sur la musicien de Bosso quand je ba kosi mais mon que Dieu merci nzora expérience voilà le mal a fait par les cambotés ndenge papa Théo Zambrota na bossa na route papa Théo Zambrota donc to comme na hôpital na bengi ifi pas nan de kono petit voix bazaki prêt pour ça émission on a remis les $200 tant de remis les $200 là même si tono moni il faut tout ça là babé en mikanda voilà mikanda na ko ngaba émission que le $50 pour permettre babé ngo normal faut que senga avant banda musala faut que senga fait de fonctionnement normalement comme vous avez en gros tout sur occasion il y a besoin fait de fonctionnement après tout $50 et permettre tout ça ba démarche c'est ça c'était ça après ça ngo c'est $50 et quel en tout cas à 150 Dieu merci pour soi alors biso nos collègues musala nani mono de Paris alors la biso zo bawana et donc bomba wana ezawana te je vais te dire la kambongo non na tout le monde bongo to senga normalement les autres il faut de son essence il faut que son baoza la méga il faut examiner le kata busu
moi les pas odia la table va tomber sécurité c'est ça. Alors maintenant docteur Eroya docteur OK merci papa André merci vraiment merci ça va. Merci, papa André. Bon, merci, bisous, toi, on a déjà. Tu vas nous merci. Alors, Oyo, Azali, Yaya Rigosta, Monique, nous a causé la photo, on a fait la photo, on a bien avec c'est ça. Alors, si Koyo, tant que docteur a commis, il fallait payer la facture. Voilà. Il y avait 3800, même $4 comme ça. Mais moi-même, j'avais payé. Il y a Yebi, papa, 6500 $. La belle acquis. Parce que ils avaient dit, si moi, je ne pas faire comprendre des bateaux. C'est ça. Donc, si ça va être bimbaka, il faut ce qui n'a pas avant le docteur de tête, il ne faut pas panzayo. Voilà. Quand vous avez raté. Ah oui, c'est très bien. Il y a fréquence moko il y a nini ba fréquence na kubumango à partir ya ba rayon laser même mon ami pas ici que mon ala kuna na même après ça ba majane bolé na même ba tebele kuna voilà alors docteur Daté nous a aidé à opérer ton nom sans même 1000 francs. Ah bon ça aussi il faut bima. Alors, ton a benga vieux frère bimanga non na yo malelo. Na bengi docteur moni sota uzeko to kinibara mbo na live. Docteur sala kana ba image na ngaona balakisa ngona ambouk na ba TV ba ngona. OK. Même gozo pa mo lire papa tete ya que les émissions. Papa mo lire banga. Vraiment. Ça ko ndo batata. Bali papa la kissa rebi c'est moi. Il fallait assez témoignage. On a bien to va comprendre que biso tono to weli ya mambongo tu. Alors maintenant depuis le vendredi là, il y a eu anniversaire à papa na ya kufa. Parce que la manifestation ya nini ya pas bien on est. Mais c'est banini avec l'émission on fait ça demain samedi. Voilà. Na débarrer mutu ngani tono de ko matin parce que docteur lelo azala wate. Ah ka funa bimanga binga tono non na ya ginowa. Nakeba maman na chambre, na bisiki maman, tourno bimaté, tout remercier docteur na oya sali. Vraiment, maman que le bon de l'usédio, on va continuer à rien des autres là, c'est comme maman pour c'est à on va boyer. Alors maintenant, quand on a accueilli, on a eu appel. Il y a on a dans la dodo café dodo. Voilà. La on a banda dès les journalistes là France Wemba a bengi ngai qui ça qu'on savait quand on se sonaye, tourno a ça déjà mon boulot la carte il y a hôpital. Ah bon? La tapage. Oh, moni, même 50 $, dans ma belle vie. Ben, moi, non. Ça, c'est le monde à l'envers. On a débarré, tout le monde dit merci. Vous voyez, sur la commenté, la bêtise, on a TV. Voilà, moi, on va jouer, c'est pas fini. Il y a bien déjà, journaliste, net toi, net Assamboussa. Assamboussa, il y a Bambo. Voilà. On sait la image, on va dire, Mananga. Bon, pour le moment, ton nom, ce n'est pas artistique. Vraiment. Il est ton nom joueur. Hein? En tout cas, non, il soit joueur, non, c'est pas tout. Maman, ata bandinga ne ba comédien, ata après maman belle vie, nde nazumu tu ndata nazo koma boito, azo filmer les gens la caméraman, azo do non, ba nini justement il y a pena mamba so ya bezité. Na lobby maman, il faut aider à bande qu'on a vu sonner de la précis éthique ngoguso de Guadakomoda et ça de passe ming. Crispa catalogue Crispa catalogue Kugata est blessé bat. Gabitono. Dikolo ceux qui 50 tout ça les ambongo les ambongo o permet to saki mikanda po mutu kaza kuda mikanda o wane tata wana fandi wana tala ndenga zali aya ba tongo pourquoi agetika mikanda na ba ngani ba bureau ba fondation o le godi sungi yango que to sala po pour $50 wana ngo sikoyo et ça ne dit pas
ndeko na ngai mwana nga na bitono $50 na yango jour na biki ozongisi les 50 abe mama abe iyo to biki singa te bongo na nga moko nini batanga poto meme kimbantsenge ulinga tanga utala likambo oyo me ba mongita yenda asali mwa condensé makambo wana elekeli bato même leki na ngai na PSG José de Londres esali bato pasi moko même ta likambo ezali okobomba tant que aliaki même gérant entre bino même likambo mbongo mama de Benvi ezalaki na yo oui tozali biso yango na ozo mbongo mpe na bombi na ngai 150 mère tino 50 eleki nango to remercier que c'est nango mais ko folo balobaka Dieu voit tout musala sala ka mama eza musala nzambe c'est ça il faut aux avoir transparent comme je vous l'ai dit ngate pour la transparence à part bon on a vraiment les qui n'ont tourno mande de balbaka pota et si dit mais passe ba douleur ezali même il y a des mots c'était comme ça il y a des mots to zonga na makasi dindi boye parce que il y a des mots pe ezali ka bo makamune le ka to ingratitude ya moka kabeba mais ça quand on a chance il y a des mots c'était mourant ba traitera bongo pona ni parce que il y a un souci le la bango so bon mais bango so pesi bongo ça l'éducation non Satan à des vacances parce que maman nous aussi on a utilisé image à première dame parce que biso il fallait que et dit Julien il fallait que Julien ngai moi ça y a des mots na ya des mots to que France voilà ba opérer ba que sunga ya des mots na poto nde bato oyo baninga na ye bamonaki bakeyebisa kuna mamoli bazosala jo c'était mamoli te ezalaki mama moko oyo à partir de émission na bino amonaki atinda parce que mama wana elekela ye oyo tosala na Yandi Mos parce que tolala libanda mpona Yandi Mos c'était mourant Yandi Mos akomaki peu mezokende tokende na yo même ya na yo nana moduga c'est elle qui a pris des images ya Yandi Mos jour yango mais kaka bato oyo parce que Yandi Mos yebi bafundaki na parti yakende makaka kaka bato oyo bange baboma ye kaka bato oyo batindi ke finga cha Kongo yi njo wanga bo babata poto ayebi te ntamso na zui papa na biso yani kotambo na vie na ketambo sa ye tokota invitation asumuli pa asombeli pa bon c'est quoi Satan ya na momana pona ko bembisa image maman oui na mabe na ngai c'est quoi ce qui artiste même psycho ce qui va bien si parce que toka la téléphone toka la émission na kei voilà mais biso maman après les journalistes là parce que scandale il s'appelle la libanda les gens filmaient les colo wana bali batia na TikTok caméra d'internet très souvent baké bisé que image sur les bimi tono ko salir voilà maman na ya zoli la kaka zoli la ndebe ko bona vie ko kendete tono aye abi na caméra mana effacer ba image wana en tout cas j'étais là on a le bagage la mise na ba logo ba kati ba disons comprendre ils ont effacé les images écoute en encore bien quand on fait des images pour ça na tono émission bien à molela à vivre na comprendre le que na comprendre le que il ngate vie à molela na bisi courage sinon mutuka na madisi ya ketika ye quelque part voir azonga alors en bref maintenant qu'est-ce qui s'est passé kaka bato oyo banani bambini bata internet bakelandela image wana ntina corbeille yango bato bamoni basali ekayo nzopanda me nzo oyebaki te ke lelo motema mabe na ngai bato bakombata ta azala motema mabe azalaka motema mabe mama je crois en live ozomona bato nini baresponsable lokola bango wana bakokota jamile baventure ya du vol c'est ça mon monde a toujours ça na ya na Rigo Star le faut corps et il y a deux sortes de matchs va utiliser ba tête ensemble dans une sorte na mécanique na timia la France on a ça la kaka na bisa papa aller makaba papa Socrate to a monter un jour on dit matin bala mo tambo souffler toujours du suivre de son habit c'est ça alors on dit que on doit comprendre que tono na on va en envoûtement balimbisa balimbisa eza nango fin du monde te tam souffle nzambe na lakisa monene na makambo wana na kendo
papa wana asala musala siko ba te beta vous allez ba mangote ba siko ba yeli papi ba ilanga papi ba ilanga lelo yebi qu'est-ce qui s'est passé alors en bref nana tonu de ni kamba ya mbongo te donc mais na biloba lo bane wana zala ki bien te peut-être ba tout sous ba tiki chaque jour j'allais chez lui dans l'officiel de ça commencer moral ça moi sens ça la kenda wana na futaka ça moi dit pas dire alors je crois ba mbongo ya mbongo mike wana pour que ça c'est la fin du monde mais les lots au Dieu merci de me remercier docteur Tatete avec Tatete na ba Tatete médical nzamba pa mola bino yango na ko senga na base congolais besoin de casser ça dans danger du tabusu moi jouer te les lots va bien les gens moi qui c'est le fait et c'est moi l'artiste avec moi na mo dans le grand guimolé siko papa Chara Congo vie de loin kana izande vie de loin en tout cas la benga qui il m'a dit on est bien moi ne faire il va savoir publicité TPC médical mais en tout cas na ça makasi na mon aïe mais faut y aller pe senga pour beta ba porte non porte déjà porte était tu peux un message voilà c'est obligatoire très bien parmi ba régler à les sénateurs de la vie de Kabila, il faut aussi la mutuelle de santé pour les artistes. C'est ça qui est au côté. Même Papa Monsen, on va bien que ça dise ça. Ça, la quête de santé pour les artistes, c'est ça la maté. Mais, là, on va ça la mutuelle. Mutuelle, il faut simba. Tant que vous avez baraté, il faut faire des... On est il faut le cas. Comment Estambola. Parce que pour faire une mutuelle, il faut aussi la caution. C'est ça. Caution, il y avait un mouquette. Na remerciement Denise, il y a aidé à soit comédien que comédien. Merci. En tout cas, nous sommes après sanga kaka makas, après sanga moi bouté. Même les camarades c'était c'est le passé mon qui va dire qui les sati ya papa amona gango tout le monde le même jour la falaza sala moi qui on a benga qui opété non le benga ngai je mbula be betaki voilà alati déjà bana le papa kabati oh biso la kufi maman siko na ke mona fati to vraiment muninga na ngai le vraiment le kola na zaka mubwe ba musicien ba artiste na préfère que ba muninga na ngai mo kwara ba ninga na ngai bazwa quoi baketi na le président ba une chance pour le président de toute façon nous avons la plan tant je vais à occasion mon président bien nga moko na so na kabona salaka que tout remercier avec prophète Dodo wa idaki biso ngi ko ya baba bosé na Saint-Joseph de ko na cinquantenaire voilà alors on fait beaucoup de choses on me dit tout ça la maman na hote que to beta tolo olandi vois ça moi na tindi ngai moi na Sandra moi na Pongolo voilà maman na ça so na kufa jamais nzala c'est ça Diezola imo yebi ebi Diezola ayebi voilà bijiza nani autoté moral ayebi Mishonoka BBC Noka soki meme agwa samaton somo yebo bezali papi papa chaka joie tenir na western na monnaie grave autour de $10 donc on a ça là beaucoup de gens comprennent mais beaucoup de gens aussi ne comprennent pas c'est ça parce que ba sata ba bula mbongo ba liaka ba iba ka mbongo papa chaka ko na tuma lobate na matanga ya mama Chako ozaka vraiment mélanger bazolo ba papa chaka ko ya okota ba miso lia ba mbongo sala ka théâtre te aluka ina ba théâtre mado lukara nini otika ko sala théâtre to lukara nini na bango maman il faut là finir voilà comédien papa de là so tourner comédien on va avoir comédien on se fait la tête papa on se fait là il y a comédien le monde wana ngana metizango Kylian Fouka on va 10 000 francs congolais à la sima belé ah bon Dunga Fura akufa il fallait baninga basa celui va accompagner moninga en Afrique du Sud akufa vous entendez bien moi c'est un mingi visa et c'est vraiment déjà on copier ce que j'ai fait c'est ça
Ils ont parlé de chercher belé, de copier ce que je fais. Maman Chako, pour ça, mon bébé. Maman Chako, oui, ça va me dégonner. Il dit que moi, je ne veux pas. Fallait Maman Chako, il va qui valait Nangai. C'est on est combien ils ont boya qui veut que non. Tu bois de comédie ça, mon salaire, on a ça là, c'est Chaka Congo. Tu n'as sous-capé tout longa. Tu n'as sous-capé, famille avec gratitude. Gratitude, moi quelque chose, moi bien fait. J'en prends. C'est obligatoire. Mais les gens s'improvisent. Les lots, tu vois, tu as évité. Collègue na bango moko. Asali 8 na makala. Tony Bodi akati. Innocent. Ah bon? 8 ans na makala. Est-ce que ceux qui m'a commis à la télévision que Tony Bodi akati dans Lisbonne. Ta prison. Innocent. Quand moko ya baba mo ka mettre ça mal au pango na mutami dembi kaka. Il y a la répétition vraiment. Ah, tu dois tout bande ba dossier on a dans ngolo sous en tout cas. Est-ce que vous avez baninga? Bango ola ça bangi ça yo moni baye. C'est ça. Oh, vidéo, même dernièrement. On est membre de la maman. Et puis là. La kinga moko. Bon, si quoi, il y a 7e bagarre, tout le monde a. Non, non, on a deuxième maman péda. Ah, voilà. On va remercier. Même moi, c'est la vidéo, même maman n'a rien. En tout cas, il faut que moto. On fait beaucoup de choses. Maman. Moi, je suis devant les caméras. C'est ça, c'est les prochains. Ce que je fais, je suis convocation de mon côté. Je côté que, à part, maman il faut comprendre la vision de même papa la vie, notre commandement la tchèque, mais comment tu récites la Bible ça? Parce que Dieu, c'est un plan de Dieu. Nous avons dit que en tout cas, vraiment que nous avons après ça biso ba coquille pour aller de fisika moka boyer pour salé bureau batata bato ba tongo ba moi salaire normalement ba la motiver mais les gens qui ne sont pas motivés à taille baba ça va venir le ventre il faut voir le ventre ce qui il a fait vraiment vous allez ça hein et on avoir la famille alors je m'en que on a salaka je crois bref alors je une réunion à papa Boussele famille à Benisibiso je crois ça baba on va participer à une maman baninga bingisa que tata wana asage bela paix zoki na makambo ya papa zori de ça monde on fait BD je crois na recevoir là nazo bozwa caméra tozwa bien voilà tout le monde a ton nom on a pas dans l'hôpital c'est ça mieux quand même au moins d'autres il y a normalement si pour le papa Chaka Congo tout le monde qui place des artistes artistes ils ont place aux artistes à kufi moi combo nene zalaka tout le monde les loyo ba longola nyonso et puis ba to ba comme son longola zando ba to ka wana te que yo siko amisa kiti les arts maman na mata na inauguration ya monument wemba ulibaka kitoko que chez là à sa ordonnance ma place on est de la mais tout à voler pour vous l'information le 3 novembre 10 ans là alinga la commune ici wana vraiment la place est profanée en profanation mais toujours la coordination mais cette fois-ci on va terminer cette affaire là vous en tout cas vraiment en tout cas on va prendre des dispositions dragoniennes. On a vraiment ça. Mais ça, je pense, bon, maman, je crois que tu peux moi retard. Ok, d'accord. Ok, voilà, d'accord. Ok, merci beaucoup. Voilà, très cher ami internaute, d'abonner à l'émission sur la Bisso Podcast TV, émission Célité. Toujours moi positif au côté à la carte. Donc vous avez toujours branché, connecté, tout ça là pour ça. Merci beaucoup. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondi malikolo na nyoso po mosika to witi nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli. Voilà, très cher ami internaute, Ozara na papa Chaka Congo les autres. Yebinet bangonde ba partenaire biso. Voilà. Pour ça la mikanda to banda petit pourquoi on que les gens
critique pour critiquer. Exemple, nayobi net faut fouta saisi faut ça musala bango. En tout cas, au monde nalinga la kisayo ke ne de papa adia makabi ayo. Aye ça va. Donc ça na pourquoi. Mon papa azongi na pourquoi acha transport c'est en tout cas. Na remercier Bassage au ça yobi net en tout cas il va très bien. Et moi qui au monde que tout qui en tout cas c'est bien. Ouais, tono voilà. Alors merci en tout cas. Merci beaucoup. Vous avez toujours branché tozota mwana papa Chara Congo to belle lo to memela to ya mela bino ye parce que na kati ya biso podcast TV to za vraiment to ba mingi vérité bon na ndenge via papa Chara Congo le ka ndenge ma ramener les gars ça ça ba mitame ba saisir nyonso ça la ngo awa na cyber yobinet za bon na venir lisala na direction ya sosa donc bana kasa bu bana funa nyonso boye biango. Donc voilà. Alors on a profité pour ça na biso ba soutenir sans danger. Voilà. Dans matériel. Nous avons dit que la mission de papa de l'air alors vraiment d'abord il faut aider sur le matériel, il y a saisi caméra, ordinateur en tout cas, d'abord il faut en tout cas vous fournir en tout cas merci. Voilà, OK. C'est bon, tu la mission. Potokende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to witi nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande disitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande lipesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesa nga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani. Très cher internaute babona biso sur biso podcast TV to e awa bisika oyo tono basala ki opération mais malheureusement to kuti déjà accueilli puis ba témoigner par rapport ya événement ndenge le kaki ndenge basali ba discussion ndenge afinga ki papa Chara Congo ya papa Chara Congo azala moi message ako pesa bandeko nyonso o ba monaki ba vidéo oyo zaki publier par rapport ya kawana Sandra Bumba badne so dans l'émission au monde que tant au monde dans le tournage bien ngana ya na ye kaka il fallait to kutayawa asa message na ye ndenge na ibisaki so ko kila ngai moni ba ko l'hôpital baza très dessus na image pour l'équipe et hôpital et TVC médical ils a hôpital eux souvent à vie ce que les en vie c'est TVC médical docteur Tatete en tout cas limbisa maman veut ta tête limbisa ou les gars qui parce que et ça qui to côté ba bien la français l'ingratitude mon dit que maman voilà alors c'est les gars qui voilà alors il fallait tourner au kilangai mon sigo l'autre bébé sliba ninga la prochaine fois maman dit bien sur ça la souté parce que la facture était de $4,000 zompant to fuita 1000 francs muta saya ndengolo kandengo na papa mutaki mourant babigisi yo babigisi la kaka o senga nini mais de toute façon bon nous on continue de chemin bon nzambe kaka ayebi bolimbisa leki na biso ba mvutu bezali hein même ta mvutu mango fozala moi so mobile faut ba elo na sala yango te même na songa yiba mbonga ba o petit nanga na yiba jamais mo yibi mais en tout cas ebimi mabe je crois mo yoki maître ndenge aibisio que bango basali déjà témoignage minzoka ba ko l'hôpital ba sepelité da acte l'écrit l'hôpital parce que bimi mabe que na ndenge mais leur relation a été bon non ils vont comprendre ils ont été ils ont sala ngote mais moi souci da kufeli rapport na ko remercier docteur Tatete ma veut Tatete dans l'hôpital TVC médical. Mais merci ce que message nous passe na batinyo so ba monaki élément wana na ba YouTube nous tout ba monaki ma joana que na lobby encore nga naza mosali nazali mwana mosala ba artiste to limbisa kaka ce n'est pas tout le monde dans le monde artistique za monde moko avant balaka ya monde moko diabolique très bien hein ba kisi ba
misala mabe na monde artistique balimisa kaka oyo eleki parce que lokola ndekusi azwi so na ye abiki antoka nzambe apambola docteur Violeta Tete atambola mama Violeta Tete asalisa apambola basali nyonso ya TVC médical oyo babikisi ye mais conseil na pesa baartiste ezali exemple ya kolanda te. Il faut mbongo ngo mama nayebi so yo ezalaki nga tono tobelika mbongo te mais na biloba loba na ye wana ayeko bimisa likambo oyo mbongo wana ezo aider ye basala ba démarche na ye mpona bien na ye. Mais c'est quoi au niveau de comme je dis mais c'est moi que dans cette réalité au moins réalité la fiction c'est que les responsables de l'hôpital en tout cas ça contacter l'acte de gars. Merci beaucoup na monto ito chité na biso parce que papa zoloba musala menga no lingato aussi c'est là kuna na ebité ça va nga ke ba démarche ebélé démarche ebélé si yo sala tout le coup là aujourd'hui déjà aller na oyebi comment je travaille ne ba finga kaka mission no kavma ko lembate batnosu amuli mabasa Rami Amisi agoya samatano à 2 heures à lembate parce que moi va décourager papa Théo Zamro en tout cas pour le moment là que l'hôpital na hôtel café dodo quand Josie a conduit ma case moi va filmer zalité après na robenga bino. Merci beaucoup papa. OK malamu nzamba osunga. Voilà très cher ami internaute babona biso so ya biso podcast TV to bosana te podcast TV et la chaîne ya YouTube et la chaîne télévisée te ya on lobara mingi o s'abonner o liker o témoin commentaire o partager ya on de ça la biso zaza toujours et quand moi je remercie mon boss Roni Malunda ma to bien que mingi boss live Masaro pourquoi pas remercier Yannick et Malunda ma sans oublier notre caméraman checking na London na pesi bana remercier muto andi ozobi lili banda tozali pa papa chaka ko ngoti de comme l'hôpital boye na kombo ya artiste papa Safu Koko Safu to bosana te bana so funa to bosana te numéro na biso ya bana funa to be code mboka ezali bongo 460 et pas honorable Nabiso, Gloria Juma, notre honorable, Babi Panae, Bajeni Nion, Soto Simbia, Maboko, numéro 460, Gloria Juma, maman sociale, moi, so azala à venir vraiment ma casse, parce que toi, yo, kaming, ba député, 1000 francs, 2000, 5000, 10 000, ba peso, en après lobby, au sein, on dit, d'autres voter, numéro 460 bana funani so mama Gloria Juma elle mara de la presse a soutenir yo à 100%. Donc on a remercié batnus ba soutenir biso na kati ya podcast TV na moni lokola babase na nga na France na moni Argo Makaya na Paris wana na boki misu na Kinshasa na moni bongo international Peter Mutumosi a na championnat Maroc donc vous abonnez massivement vous partagez balé bo liker pona elle mara de la presse la plus courte ça toujours na mileka na lobara to bo sanati to liker to commenter parce que message bimi lelo ba chaîne belé bazu idée ya koya vraiment kozwa papa tchara kongo na palette to koma tito découvrir ma bébé belé bomba ma boki message bimi bo tenir hier rigueur te a osala musala ndenge zalaka azo bunda kuna ba artiste en tout cas nzamba rosungaye banusu ba oluka ba ko isaye ba ko kaete donc nabi que to kutana à la prochaine émission bye. Forever grateful, I'm counting my blessing. But where do I begin? Cause the leki mingi. Ikolo na seko lekaba. Ute bande di situ benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koye misangai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Yebi solo kumu te pesa na nkolo. Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa. Ebande di pesuka nyoso to senga ka esi osala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko. Kisa nyoso pona ntina nanga. Ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata. Esengo na ngai ya libela. Moninga na ngai ya mutima. Matoye yo kimiswe moni. Minga kolobezati Otemezate mwe misale monani Minga kolobezati Touti musika esensel tokomi Minga kolobezati Ya kolobezati Minga kolobezati Matoye yo kimiswe moni Minga kolobezati Otemezate mwe misale monani Minga kolobezati Touti musika esensel tokomi Minga kolobezati Ya kolobezati Minga kolobezati